Lelo tokolobela likambo ya aumônerie. Batu bazoloba trop ba bébé spirituel. Bazoloba ke batie basoda na lingomba. Ba papa tango bakendaka, papa kisolokele, papa dia lungana, papa dia ngenda batika basoda te. Siko bazoyi bateke aumônerie. O biso tozana na lingomba lelo. Papa dia ngenda tikaka yango kala. Siko tokovana to solo to talisa ba bébé spirituel très bien. Bo bengela nga bango ba poussa bakiti to vanda to solola. Bato ya solo kawana ba poussana. Alors avant na banda na opesa na no bandeko na nga bana tata na nga mbote. Premièrement na opesa na no papa singo kimbango kiangani nzambe bonimo mo santo. O konzi pe mo bikisi. Mo bate nzambe na nga kolo pe mananga. Mon Dieu tout puissant, mon Dieu créateur. Kumisa mana yo nzambe ya bakoko na ngai. Na pese bana tata singo kimbango kiangani mbote. J'espère que boza bien. Toza na nzambe na biso to banga kelo côté. Mupepe koya nango eningisaka te biso to lenda. Biso to lenda. Siko bo bengela nga bato ya solo ka baya na lendela bango. Pesa ngo mama ba lenda lobi boya koyoka o bino boyebi te. Bino bolobi boza bato ya kala na lingomba. Siko ngai ko mutu ya sika bobenga mutu ya sika mena yebi batata koleka bino epuna kosalela tata mosala na ndenga lingi me bino boza ya kobunga bato ya solo ka bopusana ba bébé spirituel. Bon bande wonanga likambu ya basoda na nkamba ezo tourmenter batu o bazali banda po biso to olanda na biso papa ndenga azo memela biso. Mais sikoyo batu bazali banda bazoloba ke makambo ebandika sika. Mais makambo ya aumônerie. Poto zala na aumônerie ezalaka déjà depuis kala papa dengenda tikaka yango. Pourquoi na Afrique neti na Congo tozaka na 3 églises o ezali na aumônerie. Église catholique na protestant. Ba église nyonso ya minene o ya important bazangaka aumônerie te. Ba église oyo ezalaka ya important na mokili bazalaka na aumônerie na bango. Aumônerie ezali ba soda oyo ya église me bazana kati ya armée. Bozoyoka ba soda ya lingomba me bazana kati ya armée. Donc na monde na mokili ba église ya minene bazangaka aumônerie te. Yango tozomona na kati ya Congo tozana 3 églises kaka ezana aumônerie. Église catholique, protestant na église kimbangiste. Ba aumônerie bozomona papa dia ngende si atika bango. Donc papa dia ngende nda atika bango. Donc tellement kamba ewa ezaka mukie ebandai koyeba na penza te lelo kamba ezo fungwama makambo nyonso pe ezo fungwama bokomi ko comprendre. Donc aumônerie déjà ezalaki. Donc ba soda ya église na kati ya armée bozomona ta bozo ngo lingomba mukie za lingomba mukie te eza lingomba ya munena. Donc ba soda ya église na kati ya armée. Donc ba soda ya église kimbangiste na kati ya armée bazali donc baza na kati ya armée mais bazali bandimi ya kimbangiste ba soda ya église kimbangiste na kati ya armée congolaise. Bino batu ya soloka ba mama ko bazotia bilongi te. Botiaka bilongi te, boza ba invisible, bomona na kate, me bosala ka ba ode botindaka pona kaka bofinga, bola ba n'importe quoi, bo dénigrer, bobo ya tata. Boza batu ya soloka. Boyebi makambo te, boza ba bébé spirituel. Bozo comprendre niveau lingombe zo kende te. Tellement église kimbangiste c'est église ya malonga. Yango omoni ke eza na aumônerie nango. Église kimbangiste c'est l'église oyo ezali important na mokili. Yango omoni ke toza na aumônerie na biso na kati ya lingomba. Bino soki bozalaki ba kimbangiste ndepe boza na aumônerie na bino. Soki bozalaki lingomba na mezaki na valeur bonga boza na aumônerie. Mais bino bokenda boliaka pe communion te. Boliaka communion te. Bosali soki 22 ans, 23 ans bokenda kankamba te. Eloko te. Boliaka communion te. Nzoto ya mfumu Yesu. Ale bolo baki boza bakimbangiste. Non, boza bakimbangiste te. Boza na aumônerie te. Boza na communion te.
bosalaka makambo na ndenge na bino oyo esengeli te. Donc boza batu kutu bokolobaka te po boza batu ya soloka. Bokoki jamais koya ko déclaraka, bokoki jamais koya kolobaka. Bino bokasi lokwa bo défendre bobundela nani? Bobundela nani? Boza ba bébé spirituel, bozo yeba makambo te, niveau ezokende. Bino boza église kimbangiste te. Bino boza société secrète, batu ya soloka. Boliaka communion te. Bokendaka nkamba te. Donc bino boza kaka wana, osalaka ba audio kofingaka, bolakisaka bilongi te. Donc boza batu tokobenga bino ba sec. Batu ya société secrète. Donc batu ya soloka. Bosalaka ba audio. Apo bolie ba fufu bomeli ba mai bolali ba pongi. Eloko balonga bosalaka ezate. Bobakisaka implicite. Soki bino bozalaka na réseau, boya ko prouver biso. Ozoko koya ko prouver biso te mais ko finga nde bokozwa botie liboso. Koloba de n'importe quoi nde bokozwa botie liboso. Boza vraiment batu ya soloka. Ba bébé spirituel. Bino pena boyebi ata eloko te. Bozo comprendre esika tozo kende te. Bande kona ngai. Bolanda bato ba mingi wana te. Ngai mona zo ya ko démarrer bango. Po bazo sala makambo ezalaka te. Tango toza nango ezake mutu akobunga te kobungisa mayele na ote kobunga nzela te. Tolanda nzela ya tata mongo mo santo pesi mongo kiangani. Bango bayebi na bango yete. Déjà na Bible lo wamaki batu mususu bakoyeba na bango molimo mo santo te. Eza lokola bango baza batu ya nzambe baza bana na nzambe te mais baza batu ya nzambe. Eza lokola batu moko boye bakenda na mode ya pasata nzambe defi bango parfois ko bongo la bango me bakoki ka te simbi te. Donc molimo mo santo eza na mingi bakoyeba ete. Eza lokola bato baza na babima mais ti lelo ba comprendre makambo te baza ka kochola. Bango wana bakoyeba koyeba molimo mo santo te. Yangwa papa di angenda loba. Bino nyonso boza bana nanga. Soki mama bibi abota ki bino nyonso banga babenga ye nani. Mais boza bana nangai. Bokenda ko bota par-ci par là mais boza bana nanga ya molimo. Donc biso bana na ya molimo. Biso ye to yebi ye to zolanda ndenge ye alingi. Mais na bana o baza même bana o papa ye moko bimisi. Na bonzoto boye. Bayebi yete po na kati ya nkaba papa za kuna papa di angenda tozana ye me bayebi yete yango zomo na biso bana o aboti na molimo nde to yebi mewa o aboti na bonzoto mingi bayebi yete bana baba mingi bana ebele babungi pona koyoka o esengela ki bayoka te mbala ya liboso na yaki na kombo ya Simon Kimbangu mbala ya mibale na ye na kombo ya Diangenda. Mbala ya misatu na ye na kombo ya Kimbangu Kiangani. Bomoni kombo ya baba Simon Kimbangu Kiangani o bino bomona kango lokola so pe na comprendre ka bino te ya. Bomoni kombo oyo. Boko regretter. Tango Nzambe asalaka mokili. Moya liboso iboko tata Simon Kimbangu Kiangani tango asala mokili na ye. Alobaka ni kia. Pona abimisa lumière. Pona mokili ezwa lumière, ezwa éclairage, alobaka kia. Oto bape kia kukia. Kia. Yaya. Ezana basekele memi ya tata. Abomba na Kisangani ya kombo ya tata Simon Kimbangu Kiangani. Eza kombo oyo. Ebomba na Kisangani. Boyebi na Kisangani na lowa. Baye kolia tata Simon Kimbangu bakendaka na bango na lowa. Tango bakenda bango na lowa, banyama moko bo baliaka bato ya kanda bazalaka na lowa wana. Basoda bamema bango kuna. Bakende kokota boloko na bango na lowa. Bamema bango esika banyama wana bazalaka. Na Kisangani. Bamema bango esika banyama wana bazalaka. Me banyama wana balia baye kolia tata te. Balia bango te. Balia bango te. Na Kisangani eza na makambo chose caché ya Nzambe eza kuna. Eza na makambo ebele. Toza na Nzambe avandi kati na biso. Mais bozoyeba ete. Kiangani soko Kisangani soko longolika S wana esali kiangani. Kiangani. Obalbake
kiangani kiangani kiaku kiangani kiangani yaya o toza na mokili ya kiangani tata ye moko kiangani aza na biso aza na mokili na ye donc ye moko tata aza na mokili na ye siko bino bato ya mabe bato ya soloka bozo comprendre te ayo kozwa oya ye te ya ye te kiaku kiangana ayo kozwa oyo ya ye bozo comprendre te tata yeba tina ndenge apesela kombo na ye oyo dès le début bakombo ya batata boyebaka valeur nango te soki bozoboya papa Simon Kimbangu kiangani na kombo ne botseka yeka kiangani mais bokomprenaka te ke siko ntango bozo dénigrer kombo wana ebongo papa de lunga na botie wapi epuis na kamwaka ndenge bozo comprendre makambo ka ti lelo te eloko nini oyo important balakisa bino oyo baprouva bino ke batu oyo baya koyebisa bino makambo ke bazalaka na raison na makambo bayebisa bino koma toza na tango oyo nzambe amibimisi kasi na biso me voici avandi na biso mokolo mokili ayo kovanda na mokili na ye azosala continuité ya oyo bakor na ye nyonso etikaka mais bokokumisela biso papa diangende yo na ntango papa kisolokele ozalaka na ntango ya papa diangende ozalaka bino boyebi papa diangende kolekanga boyebi papa kisolokele kolekanga boyebi batata te botika kaka kotiaka minoko bovanda bandako na bino bosali ba audio ale bolie bafufu bolali bapongi bolamu te boki koloba bilobela bato ya soloka bino boyaka mpona kobundisa lingomba ya tata bozo comprendre te ntango oyo lokola boboyi kotika mabe etali bino papa azoloba bien nasala nini nasala nini osanti ke tata azoloba na mawa nasala nini lokola boboyi koyokelanga bandimi nanga lokwa bino naloba nini naloba nini naloba nini lokola boboyi kotika mabe etali bino yeya nzambe azalaka ne pauvre te bomona église kimbangise bato nde bazoya te bino bokanisa l'église ezokufa mais ezokufa te ezomata donc continuité ya makambo evandi na kati ya lingomba bino bozo comprendre na bino te bobima na bino bovanda na bino botika na bino nkamba bomona loko bozaka na raison même Satan ta babwaka na mabele ti lelo Satan alobaka ki azana na faute te Satan alobaka ki azane toujours na raison nzambe na azana faute amona geloko asala nzambe te azape na bagima na ye oyo ya mitiaka yebaka ki azalaka na raison bomo mokili oyo mokili eza ya nzambe makambo ebele ya nzambe abongo nani Satan abongola yango nyonso eza na mokili eza ya nzambe basolda ya nzambe nzambe aya na bapouvoir na ye nyonso ya nzambe basoda pe bato bomonaka wana baza basoda wana baza ya nzambe toute autorité vient de Dieu ye moko aya na basoda ye moko aya na armée mais mpo kaka Satan yaka na mokili makambo ya nzambe ya malamu abongolaka ngo ya mabe koma lingomba na ye azanga armée lingomba oyo bokomona ke kotika eza pays na kati ya pays oyo ezoleka plus ke ezoleka meme bavatican barome bamboka na nyonso ekolala bamangomba na nyonso ekolala siko kamba nde komata siko mpo emata tokota na royaume Congo il faut tozalaka deja na basoda na biso tozalaka deja na basoda yango omonike baza babandaka na banda na ntango papa diangenda na yebisi bino mais bino boyebi te bino bozo comprendre te boke wapi ti bozo finga ka bosala ba audio bozo finga neti nga nani eloko elengisa nga te naseka bino po ngai naza na esika ya tata naza na maboko ya tata naza mwana ya tata sipengi mokianga nzambe molimo mosantu siko bino bato ya soloka bino nde boyaka mpona kobundisa nzambe bozobundisa tata bozo koyeba te bamama mikolo babimisaka bilongi te
bosala kasi ba video tala ngande na mibimisa mo te na petwa na pepele mais bosala ba video bo mibimisa bo milakisa ki ebino bo tia kamino ko pa bate na ba audio bo mibimisa na ba video nga boko finga nga ba ndenge nyoso je m'en fous de ça nga na balendela kanga te nga na lenda tina kolendela bino tina suka po ngane na nzela malamu bino boza deja kobunga botengama esi deja bokenda na banzela oyo do boza nde kutu bato ya soloka bato baza na bango na spiritualité te bato ba comprendre na bango makambo te baotambola kibontaba siko ata bolobi tokozala boye ngesi na sambwa kala boye osamsanga na retard tawo dana na maboko ya papa na bébé na maboko ya papa bébé na berceau tata na ngazo conduit nga ndenge ya lingi nzape bongo santo abino boye kosamsanga en retard bokosala obosala etalinga te na oseka bino kaka tulenda kwa doseva na oseka bino kaka toza na nzambe na biso na nzambe nalalaka na tata nalamuka na tata do ntango bino bozofinga bopesanga nde mayele makasi ya kosalela tata makasi do bokofinga nde bolingi je m'en fous de ça esangelo te ekolobelanga eloko te na oseka bino ku makasi bwa bazoba boza vraiment bizengi bwa mayele te bozo kotambola kaka lokola nakobenga bino banani bo comprendre te ba bino kaka lokwa bakosa bino bakosi bino botie na mutu bondimi so baye bakosi yo likambo tie na mutu ondimi so baye bakosi yo likambo tie nga bakosa ngati na obetela bino histoire moko na voyage na kenda koteka ba série moko na kenda koteka na Lunda na ke kuna mboka wana mbongo ba otanga ba mbongo ba osaba do mbongo ezakake soki mobali alingi yo akate yo pake ya mbongo apesi yo okomi mwasi na ye mais siko nga nakenda koteka na mboka ana bando benga nga atoka bela te doko bando tokisanga lelo tilo bina bela te po atolakisi nga $1 million etalinga te eza yo eza nga te nazalaka mutu aloyenge me baje mosusu wana lingango te donc na mboka na balemba nanga natikala kobima nini na mobali nini doni donc nga kutu mbongo bujanga te eloko moko troublanga mutu te ezate babenga nga atoka bela te doko bando tokisanga lelo tilo bina bela te sikota mubino bozoya obo tokosala yo boy okuti tokosambwisa yo ngesi na sambwa kala biloko mikie makamba mikie lobelangi lote je m'en fous de ça mawa pona bino to bangelaka ba oyo bandeko na biso ba oyo bazo mona makambo kana miso me bazali bana ya tata baza kuna bino te bino penza bokende bosa ba vina bino bofinga ti esika bokolembela siko biso toza wana pona tata do o mato kito fingolo ba n'importe quoi yo na yo côté poser le côté oser le côté oza zéro bino oza ba société secrète bomona na raté bolakisa bilongi te me ngate ngana osala tata na ndenge tata lingi bino bokosala ka ba ode bofinga na ne bofingela wana ngate ba mama mikolo ba mama soni ba mama mikolo ba mama kala e bazana mayele na mitute bazo ba makasi bizengi bazo yeba kotambola te bazo comprendre makambo te ale boko bungisa bana mususu oyo bazatala monika nde bobungisa ka bato bana bozo bungisa wana ba problème wana nde bana bilembo bana bozo bungisa ezokoya na mituna bino botika kosala obozo sala ngai naza ma pasteur te na journaliste mais na ya robaksa implice na la musa bato ba comprenaka siko soki nga na pasteur te donc so na bina démarrer mama so na bina yela bino penza na sala bino na comme une société secrète pena na ndenge ke ezala mana oya na ba photo na bino na otangela bino ba vie na bino moko na ba le passer na bino na ba vie bo vivre na ngolelo na ko banda otangela bino ngoponga nga na lenda ka so bina lendela bino boko kangate alors botika nde na osa musala na osa la tata ti bo sela nga ba émission esekisanga esanga bien moko na star na bino nyonso nya vraiment star et puis na osala tata ndenga lingi na osala teke na ndenge ya bozo ba ndenge bino bozo sala bozo finga bozo chola donc na yela bino likambo ya aumônerie tellement église Kimbangi c'est l'église ya malonga
ya malonga yango wana bomoni ke église Kimbangu eza na basoda nango yango bomoni ke tozana basoda aumônerie fo ezala po makambo kutu ezo ya makasi toute autorité vient de Dieu donc soki nzambe aza kati na biso aza pe na basoda ya nango mabe te tena bino bomona nango mabe etali bino donc oyo kanga na ngana ya koyebisa bino bato ya société secrète bato ya soloka babebe spirituel yango soki bokoboya pe bokochola bokofinga etali bino biso se na nsima ya Kimbangu tokolanda ye kiangani molimo mosantu ata mokili ekobaluka biso se na nsima ya Kimbangu ata mokili ekoningana biso se na nsima ya Kimbangu tokolanda e kiangani molimo santu tokolanda e kiangani molimo mosantu biso nde bilombe ya molimo bilombe na yo Kimbangu basakoli ya suka bilombe na yo Kimbangu donc biso nde bilombe biso bana ya tata biso nde tokosala na tata elongo biso nde tokopesa tata maboko ata mokile baluki ata mokile ningani ata bolobi obokoloba biso kana tata na biso kaka na nzambe na biso donc biso toza na nzambe na biso bino pena bato ya soloka toyebi bino te bosa pena bokende bandoki na ndako ya Nzambe bolongwa bandoki na ndako ya Nzambe bobima bato ya soloka tobengani bino pena bokende totika na Nzambe na biso po tia biso kaka tokoka dérangement na bino te bosalaka ba audio bolalaka bapongi bokenda église te l'église ya bino bokendaka nkamba te bozwa na aumônerie te boliaka communauté bakenda na bino kito bakosa bino ok ciao tomani à la prochaine bye bye tata nanga en tout cas na lela bino trop nazana bino quel que soit les cas ou les problèmes zéro mabota bamboya koluka ngai Nzambe Kimbangu nalongi mokili Kembo ebele mikembo banda Kimbangu nalongi mokili Oyanga bosepela elongo na